Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Mwana londe mama Gisnovit Ameme biso la solution pour l'opposition Nzoto na biso Yo muto bete ya batampo Esala 15 à 20 ans esi la kate Mwana Londres Alobi solution ezwami Somba kaka Gisnovit Bakola na nzoto na yo Na ismen ya bamba Nzoto kokoma leke leke Poete Mwete Gou balapa Solution ezwami pona opposition Nzoto na biso Kobanga te Yo muto sala 15 à 20 ans Tampo si la kate Mikusa na nzoto Makodia Mapalata Bokono nyonso oeta opposition Nzoto na yo Gisnovit na solution na solution Mwana Londres na solution Kobukana te livraison nango eza partout dans le monde Kobukana te ndeko na ngai solution ezwami Bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambo simba kate, olukaka musala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te. Ozwaka mabota mais avortement pe ba fausse couche okangama na singa ya famille olalaka na poto nolotaka uza awa na Congo okangama na singa ya famille singa ya kindoki bakanga yo babebisa vina yo mobali ya kima aboya yo mwasi ya kima aboya yo devant Jésus sida eza eloko pamba malade eza eloko pamba envoûtement eza eloko pamba tozali na commune ya Ngaliema quartier Pigeon sur l'avenue Bobozo numéro 6317 référence école Elix ou la Réunion benga numéro ya prophète Ézéchiel l'homme de Bishima ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Donc pour ça moi pour éviter à Sima, tout à l'heure on va à Sima. Comment il va la gagner dans Souka? Est-ce que tout ça là on peut éviter bana? Ni kamutoyeli. Toye ko loba loba te mais toye kato bongiselo ko ni to ko sala. Pour association to lobi eza ya babasi, ba artiste nyonso. Ato beta ka mundo bina ka balo sala ka nino za artiste bongo te. Ba mama ba pesa ma loba te mais na nika na loba boy pona ni to fanda kimia toyo ka bango. Merci beaucoup. Ba peintre bazali, ba sculptrice bazali, ba styliste bazali, mais les autres sangani déjà mingi na zomona tozali ba comédienne. Na kati ya kosangana na biso to lingi to tombola musana na biso. Balobi musapi moko e tombola e sukola ke longi te. Mais loboko mobimba nde e sukola ke longi. C'est-à-dire ngai moko na makasi na ngala okokate Marele na okokate mamo seka okokate bijo okokate biso sto okokate il faut to sangana pona to koka kotombola eloko oyo yango biso moko na ndenge na biso to sala ki moi réunion to sali déjà 3 réunions le 4e to monaki que to associer ba maman nyonso pour et permettre biso
toyeba 2020 ndenge nini toko marché. Ba mama ba mama tolanda. Tolingi toyeba na 2020 ndenge nini association na biso eko marché. Raison pour laquelle lelo to sangisi sikoyo bandeko nyonso. Na ba réunion précédente bokomona ke tozaki muke. Mais sikoyo to bandi ko koma ebele po to kotisi batu ebele. Na yebi ke lelo toko excusez batu muke batu mususu basana ba tournage le temps que basi ça va ko rejoindre biso. Mais lelo pe na suka toko yokana soit ba réunion to sala ka samedi ou encore to sala ka dimanche na ba pourquoi. Alors, pour na lelo, pour na to kota vraiment na kati vraiment ya mozindo ya réunion na biso, na kopesa malobe pa ya Sandra Kitenge, soka ko telema a conduire son la prière, pour to tana nzambe liboso avant de continuer. Sandra Kitenge. Une fois merci. Merci pour cette grâce et cette opportunité Seigneur à accorder biso na pourquoi lelo. Nzambe eza hasard que to sangani kati na oesika. Papa, c'est pourquoi nous recommandons ce moment entre tes saintes, mes Seigneur. Tolingi yondo za la guide na biso du début jusqu'à la fin ya réunion na biso papa to sengi papa présence ya ba ange na yo présence ya molimo mosante no et kitakat na esika et ba ko accompagner du début jusqu'à la fin ya réunion na biso ensemble pesa biso sagesse pesa biso intelligence Seigneur o nyonso to ko sala kat na esika et tambola na insidu l'Éternel nous t'avons ainsi prié par la foi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Na travail. Bozolandanga. Devise na biso ezali amour, entraide na travail. Alors, bandeko bavandaki bakanisi ezali lisanga, mutu na mutu azalaki na mwa likanisi. Totali ba association ezali ebele oyo ezosangisa biso ba artiste. Tosangani basi na mibali mais tomonaki oyo ya ba maman ezalaki te. Yango tomonaki na likanisi tosangisa ba maman pona tozala pe na ndaku na biso. Tozala bandako ebele mais ndaku oyo ezakaka ya ba maman ezalaki te. Yango bandeko bazwaki likanisi wana mais na point ya liboso na kopesa bongo parole pa ya maman Marie-Hélène pour apesa biso objectif ya association na biso. Bokoyi kobeta maboko soki moto intervenir kobeta. En tout cas, na pesi merci mingi na ndeko Karine Pala. Pe na remercier lisusu nzambe asangisi biso lisusu mokolo na lelo. Likanisi oyo soki Karine Pala yebi ekosa déjà 10 ans. On a zoka likanisi oyo na début tozalaka na ba mamba boli mosolope a sonam oto banaka na liboso. Tokutani e kokoma moment mo tokutana na obstacle mo botokati. Alors ndeko Sarah ayek azaki pe na même likanisi nga nazaki nango ya Sarah toyebi banzango esalema makambo belebele biso ba o pe tozala mais kokoma na moment mo boye tozala ko yokango lisusu te. Alors pour la deuxième fois toyoko bandela ngo lisusu elongo na mindondo. En tout cas bandeko baza a mingi tozalaki na bango basuzi bantu bazalaki mama Odile Ngongo azalaki batu ebele Zidane tozalaki vraiment ebele et ko sala ki to stopper ngo même tema ezako za kana kimia te pona nini tozomona ke biso basi ya théâtre ba opesa biso valeur te biso basi ya théâtre mutu nyonso tozomona biso ka basi moko terre à terre basi moko ba na valeur te basi moko mito esalaka te basi moko batanga te basi moko donc ba tel limite vraiment na biso basi ya théâtre. OK musalo to sala ke za œuvre d'esprit soko zata na makanisa ki bomoto mukete po kanisa ba pesa ka biso test tende to mona ba théâtre classique basalaka ba yebisi okaka briefing na yo soki briefing alemba moko koti obeti na mayele na yo pe batu bazotala bazo se retrouver tozo kota na bandako ebele. Alors tozo mona ke valeur wana biso tozo luka ba opesa biso te puis bandeko na biso oyo ba yeba ka valeur musala na biso te ba misusu toyebi bandeko na biso mususu oyo basakani na bango toza na ba témoignage oyo pe batu mususu poka na théâtre aboti si epatiki ya sundoli toyebi souffrance biso tozo mona na musala oyo po toyebi ke musala ezo futa nango biso te tozo sala musala ya makasi mais donc il revenir eza ya malonga te. Alors na likanisi wana tovanda ki tolobi non
il faut biso moko basi to tema to mi pesa valeur na likambo biso moko to yebi to salaka balobi ete la charité bien ordonnée hein, commence par soi-même. Oye maman. Alors nga nazwaki likanisi wana ndeko sara pasaki na likanisi wana tolobi te totika te cette fois-ci to telema balobi ke basi batongaka mboka te surtout biso basi ya théâtre mais biso tolobi cette fois-ci to otonga nakanisi mama Karine pala pesi bino devise na biso tolobi kati na biso toza na makoki ya kosungana toza nde totelemi bo toza na mutu moko to aza sima na biso toza ka biso moko nde tomoni awa tobi toza na makoki ya kosungana ke to boya médiocrité na kati na biso basi o tozosala art tokovanda boye tomoni ndeko moko kuna to par exemple nde bamaladi yango ka eyaka mais soki biso moko toza na kesi na biso moko tokobana na première soin ata na valeur ata ba $500 pour ndeko na biso azala bien na Congo to s'imposer na monde entier tozwa ki exemple to pesa ki même tokendaki musika ya koloba to moni na groupe nanga naza na mama moko aza coiffeuse alors basala association na bango ayebisinga lobi mami ndenge toza wana totaka ka musu cotisation ya 2000 francs biso basa théâtre to a combien na ba groupe nyonso to mibali bazotambusa biso basi mutu tozoleka na nombre. Alors bataka musu ba 1000 francs lobi to kenda ko sunga muninga na biso hôpital ba 1000 francs na basaba kabola musu basi ba coiffeuse ya commune Bandal ya quartier Bisengo ba na mokonzi na bango bataka musu 1000 francs musu 2000 ba komati na niveau ba $6000 pour ba sangiseli muninga. Alors biso tozebeli to boya to s'entraider entre nous et puis to boya batu basaka na biso OK batu bazoye batena kati na biso basa mayele bazali baso batangi classe bazali baso basalaka bazali toza na bavocat kati na biso toza na bacouturier o za métier o to se les métier moko noble. Alors tongi to telema to longola pension batu batela ka biso mama Boli na premier jour après ça ki biso expérience na ye to moni bango te mama Boli mama linga baza ba sage kati na biso mama Boli alobi abi biso na salongo naza témoin vivante onga mona makambo lekana na salongo alobi biso na salongo bana biso bayebani soki moko na biso azwi likambo abi mwana maabo mengo mama Jolie oza na poto mwana ta ya Karine pala waza non mukende bozo mona ye wana apesa ka cotisation na compte bana bango bayebani na mona matanga ya mama Boli papa mwana na ya kufaki tokenda ko assister mwana na matanga nazomona ndenge bana nyoso tu ya groupe salongo bana bango baboti na bao baza na poto nde batinda cotisation metango mobali na nga to kabwani olela vanda na nga te sala nga pasi eloko na lobaki mususu oye bango te abeli na vanda na nga te na ye kokota na théâtre donc yeza lokola tanga koti na théâtre ami tulisi pona nini batia na makani batia biso na muto OK na kati na biso basa mabala pe bazali o babala pe bavanda pe bazo soigner mibali comme il faut. Oui. Donc moi ça théâtre za muto yo mutu nezo sala biso mo no to banana nous comme paie sa valeur avant que batu ba paie sa biso yango eza vraiment ba objectif to za nango to ye mozikité to ye camaraderie to ye mativité awa nga nazo mona yo vandi kuna ndeko nanga yo be mona nga ndeko na yo na tango likambu to moni na matanga mindono na ya okuta batu mususu nde ba yela donc yo senti que somo likambo salié. Alors tous la raté ka to kufa poto sungana to banda ko salisa na tango tozana na bomoy bolingwa solo yango tonga na zo mona yo zo mona ngai si il s'agit que ndeko na biso moko azana difficulté mo boye par exemple ya ndaku mutu azana donc makoki ezate to lingi pe à part théâtre moi sinon surtout à théâtre à part musala zo sala ayeba ko se débrouiller asa ne loko mususu azo sala part théâtre po to boy mutu mo boya osakana na biso likolo body likolo ya déodorant likolo parfum likolo téléphone il faut pas banga biso ba ka biso somme basi makasi basi abwanya ekomi ngonga na biso to telema awa to kotambola na bato oyo baza active baza motivé o ba osala mieux na yango totalaki ata na ndaku nde tozala na bandaku papa zalaka mama zalaka mpona discipline
Photo belo ni tozo sala poto tambola na limemia. Tobimisaki comité provisoire. Ozali 3e réunion na biso tozo sala depuis to bandaki 4e réunion na biso peut-être bo kanisa eza réunion liboso non to lambaki déjà moi muke to bongisaki nde to bité to benga baninga baya to sangana to sangsa ba idée to ba nini tozo sala ko ekende liboso. Na ningi na loba boye. Na comité na biso provisoire présidente na biso ezali maman Marie-Hélène. Première vice-présidente na biso tozali na Nicole Ebakata. Na bolimbisi muke boyebi musala na biso lelo za weekend baninga musu baza na musala donc baroya akomeninga déjà za nzila azoya. N'empêche pas comme à moi retard mais bazali wana. 3e vice-présidente tozana Sarah Moussao. La secrétariat tozali na Zidane. Toza Eveline. Adjointe na ye ezali Suzy Bantoune bozomona ye amaka. Dans tous les cas, nous vivons à Boyende, nous vivons à Bisso. Nous avons entraide, amour et puis travail. Entraide, amour, travail, et aussi social et à ma case. Alors il faut social et à l'essika bazali, nous avons des problèmes. Dans la sala, dans la famille, dans la foyer, nous avons des problèmes. Il faut social et à ma case pour assister à des copains, ils allaient entraide. D'abord, ils ont entraide. Sur ce, tu as chargé qui maman acoustique, non maman Rachel. La femme artiste est au lobby. Femme artiste est du Congo. Femme artiste est dans le monde entier. Donc, nationalité, nous surtout au Alinga Kota dans l'association Nabiso, la porte est grandement ouverte. Donc, femme artiste, dès que maman Karine parle à l'Obaki, tu limité au hasard artiste à Rosana Bisso. Sur cette la maman Annie Lukaïsou, à les États-Unis, au hasard de Nabiso Sikoyo, donc Azali dans une relation extérieure. Na kati ya ba membre la biso toza ba maman la biso mi balé baza na France ba ote kokota kana semaine oyo donc ba cellule na biso ya l'association de femmes artistes et ko fungama na monde entier n'empêche les bande ko oyo ba rozwa et message oyo ba komela biso ba komona nde ba kokota na forum na biso kuna de to débataka en long et large maram na biso ne ba discussion na biso ya musala nde ni to évoluer donc toza na trésorerie. Toza la maman Sandra. Maman présidente Saouti Koloba Sikoyo, maman Boli a relaté ki biso. Moi muke bolingo bazaki nango n'empêche bazaki na ba problème sérieux pe. Mais ba ko arranger ngo. Pourquoi biso a problème na fait que na ba place publique. Toké na ba problème na biso wapi. Toujours tanda makam na biso ngo moyi batu nyonso ba koti to fungoli ba porte biso moko. Yango tozaki maman Linga na maman Bolingo baza ba sage na biso so likambo. Tokimi pa na bango bazongisa biso na nzela. Na bana na côté discipline bando bolimisa moseka obetanga côté discipline toza disciplinaire na biso ye lokola aloba mingi ye lokola azalaka matata lokola yazalaka matata tozwi kaka ye na matata na ye wana asala biso discipline akangela biso bato bazo déranger lokola ye donc moseka moski bandeko mpona kosukisa omoni atene na lobi bauti kobenga baza na mosala na mosala esili te baokoma ntango toyaka na fete na biso bamanifestation na biso makambo na biso nyonso soki bokuti ordre oyo ezali awa eza parce que toza batu et puis toza na cheftaine ya protocole oyo aza na bana na ye oyo azodirige
eza ma soeur Darlene Pala. Donc voilà, les comité provisoire en attendant. Tozali nde tozokende baprogramme makambo nyonso to baprésentation ya baprogramme ndenge tokotambola partout. Karine Pala akomema biso na animation, Karine Pala akozala na biso mpona baprogramme nyonso. Donc mpona animation topesi yango na journaliste so Karine Pala. toza esengo to toza na esengo mpona oyoka bino te. Bana membre likambo ezali awa ezaka likambo ndenge mama présidente autaki koloba musapi moko esukolaka elongi te. Monitor mama alobaki atikalaki nga mwa espace mokie nakota na mwa point moko. Tosangani awa toyebi musala na biso tosalaka yango na bolingo nyonso. Tosala pe ba sacrifice ebele mpona ntina musala oyo. Mais soki totali bien ti lelo tozaka na kati ya ghetto. Mwa mukie bazobunda na mwa kozwa mwa mapapu mais tobeta musala na so na kati ya ghetto wana faut toza sincère. Alors na kati ka ya ba objectif ne mama alobaki omoni ke okoki kozala na likambu yo moko bisika mususu okokai kobeta yo moko efungwamela te mais soki boke lisanga ekofungwamela bino. Esika mususu yo okokai koganga to kotia mungongo mais soki olobi yo moko okoyokana makasi te mais soki bolobi lisanga bokoyokana. Bamama nde yango wana tolobaki ke na kati pe association na biso oyo vu ke tolingi musala na biso mingi peut-être mingi baa na makoki te ya koloba ke kozwa ba formation to kosala ba makambo mo boye na ndenge ke babima na ghetto eza te mais tangu toza liboke toza lisanga eza na bato bayedaka bamama omoni ata baambassade omoni awa eyedaka. Alors soki toza en association tokei na cause na biso kolela bakoki koyoka biso kopesa biso makoki ya kozwa ba atelier kofungola biso de façon tokoma pe internationale. Bamama yango wana esengi ete biso nyonso tosimba na loboko na loboko tosimba na lokola mutu moko na boye ekosengela biso tozala adhéré na kati ya association na biso ya bamama parce que toza revivre bamakambo oyo eyebika biso bamama oyo bapapa bakoki kocomprendre yango te. Yango wana omoni tolongwe kuna te esika tosanganaka bapapa na bamama mais ndenge kaka mama présidente alobaki tosali ndako na biso ya basi. Alors il faut toyeba nani aza na biso nani aza na biso te. Bamama yango wana tomilengela na deux photos passeport mbala ya sima oyo ezolanda ntango mama Zidane akoconvoke réunion mutu na mutu aya mpo nde esika tokozwa fiche d'adhésion na biso okende koremplir mpo fo toyeba membre moko oyo toza na ye oza nani oza na kapasité nini boye okoki koaporte nini to association mpe ekoki koaportele yo nini nzela kinkole tobaki tokoki koyaka koyebisa bino makambo so biso moko tosali nanu effort ya koluka koyeba te likambo yango eza ndenge nini. Bapolaki mbula bake koluka ti place bakunda visa batali nde ndeko na biso ezali batombo mosusu kutu oyo batongatonga pembeni bazipi ye bakoti lokwa na ye donc quelque part azokende na kozala efface. Mukolo wana na kati ya groupe nakosa bino te kolelo ezalaki wana mutu nyonso to azolela totali beauté ya visa azalaki nango totali po totiaki bafoto na ye ta place yango yango oyo donc basi batia visa yango oyo ekoma nango zamba basi batia visa yango oyo
badoki bazolimbwisa ye malembe soki lelo pembeni oyo batongi lisusu tombo mosusu pembeni eza lokola bazomatela ye mpo batombo bazotonga pembeni na ye eza minene yango esala ye biso mpasi ti baobeta lisolo ndeko na biso mwasi biso moko mpe basi tozalaki wana babi bamama mosusu batambola deja mpo nango babetabeta bikuke baluka baleka nango na bémission mpo baluka ndeni baopose Pierre Tombale ya visa mpo togarde mbula na mbula visa tiki bana lobi bana wana bakobota mpe bakenda kotala te esika bakunda kombo na bango azalaki artiste na mboka o Congo lobi ekozala te balobi bazwa solution te me biso tolobi te biso tozozela lisungi ya bato te bango basali bakalkuli babengi na bato basalaka makambo nyonso tu mpona kopose Pierre Tombale batuni nyonso to esali au moins so tobi tokende badepense nyonso to tokoma mwa ba $800 totali ke $800 yaya tozoboma ndeti bandeko na biso mikolo oyo eza likambo ya anniversaire tozoboma bamilio na baanniversaire tolobi te biso moko tobana na kotia naloba na ndenge mabe te biso moko tobanda kotia biso moko komite tozwi charge ya kosomba Pierre Tombale mpe ya kosala dépense oyo ekosalema na case wana mpo bapose Pierre Tombale alors tolandi mwa moke alors tokabolaki biso moko na 800 na tokabolaki biso na $800 wana biso moko tokabolaki $50 na membre nyonso to akomite po tosomba Pierre Tombale et puis moi misala mike nsima zelo karo po basala makambo nyonso tuna photo oyo bakosikane na kati ya Pierre Tombale wana toponaki mpe déjà Pierre Tombale yango oyo bakotia ezaka wana Merci comité. Merci beaucoup. alors toyebi ke visa akufaka le 8 mars eyatere tobandi mama wana makambo ya bibembe te visa akufaka le 8 mars mwasi nyonso tozala mokolo wana Pierre Tombale oyo toponi yango nakanisi espace moko ezana ekozala ya foto na ye eza na groupe so bokoti botala ezala ya foto na ye oyo bakosikane na kati alors ye loko akufaka le 8 mars eza mpe mokolo na biso ya basi toyebi ndenge RDC eninganaka toyebi ndenge Congo Kinshasa eninganaka biso le 7 déjà tosisa makambo nyonso alors le 7 wana toluwe babisi tokoluwe babisi ya esprit de vie tokozala na bashort oyo ya noir oyo bakoma fondation kombo ya association na biso soki bato baolata baji na noir nde toponaki mokolo wana ji na noir toza mokolo wana noir toke tosisi makambo nyonso alors le 8 soki ekotombe mabongisi nyonso to ekozala na Congo soki ekozala défilé tokobana défilé na moi na pokwa ekozala sortie officielle na biso alors sortie officielle na biso ekozala le 15 mars le 8 mars le 8 mars le 15 oyo ya mwa okwa toza nango ya décembre toza na point de presse tokobenga bajournaliste oyo ya biso ya Congo awa bayebisinga bandeko na biso mosusu mpe bajournaliste baza awa tokobenga na oyo ya Congo oyo basaka misala théâtre na oyo ya internet bango nyonso to bakozala po toyeba quand même komibimisa mokili eyeba eleka na bemission eleka na bachaîne ya télévision ya biso awa. Maman Bibiche Mousseka, bonjour. Bonjour, Vito Diski. Yaya. Navandi boy groupe, réunion, association Bassi, bino bobangi na binoté. Te bangi te. Cette fois-ci, bien to le but faut causer. Bato nyonso ba resisa na vite ba ba pere na français. Bato ba banga ka to lingi na otomeka. Poso batuni biso bongo bokenda to ba to kokaki te. Avant le kokaki te faut meka na. Question ngeza na association mususu auto yebi ezalaka déjà, je ne vais pas citer le nom. Basi bozalaka pe na comité.
tant que la situation marché, c'est ça que basi au qui peut comité pour apporter quelque chose entre parenthèses. Que tant que apporter oui. Peut-être les acquis peuvent être étouffés. Bon, c'est ça. Mais la situation est bien, vous savez, vous avez dit que 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 vous avez dit quelque part dans l'ambiance, dans le mouvement, na comprendre que vous avez besoin de sérieux. Il y a place de disciplinaire pour sa discipline avant de sa baninga. C'est pour cela que vous avez Gabriel. Donc, bazwika te bato bayebani eza bandeko mususu wana pe eza baza na kati musala na nzoto koyebana te yango mute sala musala musala nde mutu esala yo yebana donc bapesi mutu nyonso te opportunité eza yango mpe comité moko ya provisoire donc à la longue bakoyeba kotia sikoyo bacomité ya solo donc c'est ça. Initiative réellement d'activité nous allons organiser objectif nango vraiment ezania oyeba na kaka ne makele mande bala buguna liboso moi c'est miye banani aza femme artiste amiye banani aza ba apport nini eza oya sala kana kati ya musala na ye ozo comprendre namoni eloko maman présidente Marie-Hélène alobi moi si faut ba peut ko débriller. Oui, c'est vrai, les gens qui sont foutus. Mutu moko boy ataka na poto tete ba misaka bataboto ya poto ngabo ataka na Kishasa awa. Okuta na moi soit disant prêtre moko boy ayeka ala mona kona TV biso yaka je vais t'offrir. Non, il faut maintenant ko banga yo, personne en valait pas benga yo. Ozo par exemple mutu mususu amoni yo kabo oya ozo mela ta mwa moko là li conflit ezaka polité. Combien de temps les gars mais la moi moko nde mutanzala moko boy. Alors tant va bien no yo mela no moko. Ayeba na ko balola lo lemu ne sera moni comportement na yo et là on a liboso ko yeba na ko zonisa mutu ya mwasi aza artiste ami yeba lo ni azo sala ba condition que moi ça côté na groupe avant passer rôle faut pas pas président tout ça alors tu revendiquer vos droits ngana lo ba eloko yo ezaka na condition et comment partout et on partout parce que moi si aza être moko boy azo séduire mobali parce que besoin ba biso tango Adam monaki Eve albaki cette fois-ci voici on va comprendre Adam eloko frappe ka emiso yosko moi si faut na bo moi si na yo oye ba eloko ni ozo sala ozo mona oye ba eloko ni ozo sala ezateka au côté groupe moko boy okende aller o comme na tata mitalo ka bale ya ba retard ozo mona eloko wana oyeba déjà eloko nini ozo kosala moi si aza échange ya musala ezalaka te pourtant totangaka na classe mibali bazoba pe bazalaki donc moi si faut yeba ki mobali azoba pe azalaka moi si mayele pe azalaka oui c'est vrai que besoin ba mobali azande liboso aza chef ya moi si mais yango ndete ko esala yo okoma kondimaka lokola mais so bandimaka amen non eloko musu mobali ayebisi yo tali yango na bite papa eloko eza bongo te parce que yo pe na tous les 500 c'est je sala na moni tosala bo enregistré déjà association au niveau PA hôtel de ville bon on a un niveau ministère de la culture to aura mon musique merci au inde comité lobby ndenge ba présidente ya lobby na ba misusu nde ba lobby jusque là tout ce qu'on a procédure wana donc abena sérieux ali ça pour sa femme artiste mi pona pena que non sala na ngoyo yalo ba mutana na ona tra marsa ndene ti journaliste bibi na ndako tiki mobile na otiki mwana yo o sala boulot na yo c'est ça ezate que o échouer na vie OK ça te OK no libanda peut-être ça mutu il y a des gens qui te regardent peut-être au balo baké basi ye kuna nani o de ba yo kana na bango exemple na tawo ezake no exemple na te Gabriel na mama Seka so ta tele yanda ya na mama Seka ba yo kana te ce qu'on est sur ça c'est mais on a besoin de réconciliation avant activité to o sandeli wana za libanda association so boza na ranking na libanda donc na kati association zo kana kati scène donc ranking ko garder quand même que so ba regarder selo bango na ndimi te ba regarder ngo na ndima ki ke no FCC na cash ba yo kana donc coalition wana yango to sala on tango de bato ba konza mboka ba la biso force ya coalition pourquoi pas biso ozomona donc yango to be mango partout kongo fait tombo ama kongo etikala kana ba ranking te ba mona biso te ba ba ranking te to boyi yango toyokaka bandenge bakonza mboka babandi eloko wana ya koyoka eza na kati ya Afrique centrale eloko ya bongo esalama président moko boya jeune na président moko boya jeune basali passation ya pouvoir eboniboni te biso sikoyo bapeuple ozomona bongo je vous en prie
Ashley, ça va? Oui, ça va, Vito. Jeune actrice, comédien, parmi les jeunes, parce que beaucoup de ma génération, mais parmi les jeunes, les comédiens, nous appelons on a au travers nouvelle tendance, ça va on est. Na ko ça va on kaka ba pesa biso chance nde ba pesa ba grand lelo biso pe ba jeune toye na ba innovation ya sika toye ko le bateke bango basala musala bien te mais toye ka ko ba qui sont implices na o eza quitté parce que bango ba okola quand même âge poussani ce que baza pe na posa ba jeune c'est un peu ça bino ba jeune bozana ba ranking makasi donc basali pardon basali association boye lelo ba osangita mususu okana pena nana la vérité aya nga penda monde rancune ya monde na ngate parce que ebele nde balinga ngate ebele penda na monde na biso ba jeune balinga ngate po babi ke na frappa bango fort na scène. Je vous promets qu'on sera avec elle émission pena mbimba to sola na maramu nyonso wana na moment par exemple yo na forum dito de sola est-ce que beaucoup tani awa na bapteo secrétaire de l'association nous ne pas protocole ça n'est nga tant que secrétaire yo protocole so yesenga il faut la tinda yo sa elo mo boy na tinda yango kaka rakine ekotade ndo sollicitateur tinde nini aux associations zelanga to sa rancune biso libanda so pe on a la meilleure so les à l'occasion et ça que to se réconcilier pourquoi pas mais bien pour le rappeler à moi que non on a rancune na comédienne actrice boye ba peso pe film tu dis que non je ne joue pas parce que je ne parle pas avec elle na ba ka wana kuto ka ngopela ba théâtre que ça existe d'ailleurs film à mutu non ya te parce que ngana yekina to yokana qu'est-ce qu'on association bo ça ndeni na ba rancune ça ce n'est pas être artiste sans artiste otangami musala na yo parce que il y a des fois na travailler na bato belé o balinga ngate alinga ngate likete na yebi kalinga ngate mais na scène na bercer na zui mabe o nyoso ya salanga na chango mpanzi na commissaire penya na pese ba affection wana toi Renate koki maté voilà ça entouré na artiste na biso bon parce que la ndondi par rapport à lelo par rapport à mikolo par rapport ni obo anje na ndondi lelo parce que yo tona makina batebele neti ah ouais association okutane nde mina o sande ça okina na mari problème tout moi je suis azanga problème na batu na monde théâtre il faut que yo moto Renate ndaya ngai yo mtema pembe soto pembe mona mboka ya na nga problème tout alors on ça biso neti yo pena apport no rosani na association memani est-ce qu'ils étaient sur l'option ndenga bien moi ça me casse à la tête moi ça me casse à la tête pour présence nanga na moi le rotam su moko kaka tam sezanga na mikolo ko ba ça fait un plus peut-être au ça il t'a fait ça la mokile moni skonde botala ya mo boye un sous-producteur soit président ya groupe mo boye arrive à peut-être fala peso rôle mais après sur ba condition kili et que au boye yango ba longoli ope le kwa notre marchand pour rater est-ce que ça parmi ma biloko boko pour soulever na ba réunion na bino ah neti nga na telemela ke lo kwa na makasi et comme la ngape nanu te na boye yango na bimana ndenge na ngamo ba proposer ebele moi yo moko na be moto na yo moko ndimi na yo biloko na nde basakani na yo na bien ba proposer déjà nga pas producteur mais pas mutu kaka aza na ye producteur ya la libiro mais ce qu'on a dans le blé oza blé ah otangami ce qu'on est tinga na mboka nga botama mboka ti nga botama na mbanaka ce qu'on kosa nga na ndeni nga sali patra ba makapo eloko bongo ko ya bilo bongo bana raison lokola association de femmes artistes fongwami boye lelo eza première rencontre donc deuxième rencontre o mukolo opportunité m'excuse na un peu la kosu mukolo opportunité ekopesama lisusu ya kosolola eza penya une ya ba raison ebele mais singa penza il faut que dénoncer penya bato boye victime quand même ba mala obele ba producteur to ba président na ba producteur na ba président na oyo za bureau ofrene ka tala na ngata msu na vandi pe na ndako poka na il faut na pese le mobu affluence eza wana biso moko basi ne totikaka basakana na biso donc yo moko telemi ba proposer loko moko lobi non o miyebi nani yo zali ani on dirait comprenez hein o moko miyebi nazo ya koma donc yo moko miyebi nani yo zali o tika jamais basabuser na yo jamais
po yebi ke na rôle wana neti nga na eza na barole nanga balukanga kaka zala fier na yo moko masolo elobi est tellement belle que je vous promets la semaine prochaine je serai avec elle vraiment tokota tobeta kati et Ashley na Renate je te fais des bisous quand même. Bon, on va continuer, nous sommes avec l'artiste comédienne l'autre qui n'a rien à baronner na bisa bino toujours continuer to benga moko oh c'est na to kota to côté c'est na to malbala pour zala bango no abimika pas to kange directement to na Ashley on va entrer. Voilà, j'avais dit que tu continuer l'artiste la biso maman la biso au bas surprendre la biso la fin de l'année na bengo cadeau Noël to cadeau bonne année donc nous sommes avec maman Kérésia. Bonjour. Bonjour, moi c'est Gitok Salon Bitodi. On a biso mbalé vraiment initiative ba maman botelemi. Or tout le monde a rappelé le ba comité ba association so exista déjà vous allez rappeler. Tant on va que non ah marambasika parce que pour ça que kuna ba yoka kité. Ton ndenge expliquer sur moi mkie. Ah, il y a du sérieux. Moi, le côté monsieur Ezaba, mon arabe, tu as 5 bateaux. Tu as battu et là, on est au 5 bateaux. Mais ah, biso mo ba comédien na ba comédien. To boy mécène mo aye azwa 5 biso a manipuler bateau. Ah, biso moko na yebi maman pala yebi Thérèse yebi maman pala. Ma Thérèse yebi Marie-Hélène, Thérèse yebi Léandre, Thérèse yebi bateau ni so ba là. Monte eux. Moi, le monde des amas bébé. Tant on te s'arrête, tu main dans la main. Coup de pouce côté mato kende longo c'est bien que tous hommes tout le monde a dit musa na bisoté to benga ba comédien to bengi ba artiste nyonso peintre onani aya akota biso mais initiative tu pas ba comédien mais to beto tu te font ba porte biso bona mutu nyonso ko ya asanga na biso c'est ça faut le makuna oya non oya biso mo ba comédien et que gelo la association musu oya awa zala la association na yo pe zala awa nyonso mi ba NTPC dans notre NTPC au long non pas ni nazalit nazala NTPC a appelé nazali nazala dans le repas monté. Merci beaucoup. On va continuer avec l'artiste ils sont tellement nombreux. Baza et Belle, je vais prendre maman du jour la reine Kilimanjaro. Maman je donne deux ans juste non maman bato na comité impressionnant eza malamu parce que souci na ngai ezalaka ndeni yebi ka makambo ya monde na biso moko mutatati elongi boye mutatati sizolo boye yango nasoona mama alinga kala nasi mama alinga yo oza mama mpona nini tokosangisaka basi te totunana eloko nini tozowelela tozobomana mpona nini oyo alobaki ye asalaki boye elekaka boye nde tozalaki na groupe moko boye ya le 1er août ya tokanisa efale to ndenge tofetaka kaka le 1er août tozali na mwa manifestation moko ya kopesa bave baorphelin biloko Karine Mpala mpe azalaki na kati nde fale tosala badefile ya 1er août bakomaki le top de tapi biloko mwa bongo nde sikoyo ekotombeke ya na biso mama ya biso mindondo akufaki moyen tosala ezalaki te groupe wana etikalaki ko mama Karine Mpala alingaki abomango nde toyebisaki na mata bite na place tobomango tosala ta mo eloko na biso moyo ya basi basoleki na mama présidente na biso Marie-Hélène abi tozalaka mpe na eloko moko ya bongo mais ekufaka kaka eloko bandi kokufa su te ekufa te en tout cas mutu fo azwa conscience ya ta nde bayamudoni bakufa batika biso mindondo na makambo efale azala ta ndenge azalaka matiki biso il faut tozwa conscience tokende wapi tokoli mpe bana bakoli tozalaka tout le temps balobaki basalaki boye te tozala bolingo mage basi batonga mboka te mais biso oyebi yango basi batonga mboka te mais biso tolingi vraiment cette fois-ci totonga mboka tolakisa ke basi ya théâtre batelemi basi ya mayele mwasi ya théâtre alobi akokoma présidente ya mboka oyo député nani yango moni totelemi merci Falon Bitodi yo poza membre na kati na biso parce que oza femme c'est vrai je suis là tellement épelé. Je vais prendre l'actrice Léa Naya. Elle est où là?
Ben, on va prendre l'artiste Ndaya. Awa, ils ont juste après réunion, ambiance bon, et après réunion. Est-ce qu'on peut s'approcher? Tu peux venir ici, s'il te plaît. Bonjour. Sayo Niomani, bisous. Ça va? Malgré la vie en retard. Hein? On est quand même dans le comité. Vraiment. Bolimbis. Voilà. Alors, comme on a initiative et association, on essaie que on est pas de la rappeler. Parce qu'on a dans les vraiment, on a CPL na idée. Idée Moroki Toko. Maman, Totelemi vraiment. Idée aux malamu mingi. On a ça sur trop loin d'attendre. On a combien trop qui ça. Na commune trop qui ça donc on a s'installé vraiment awa na zone mboka donc on a ce qu'on peut-être 2 mois 1 mois mais na zone awa vraiment alors on est sangani bilon nyonso na ba ka ezala tant que no ya gabi na falon bitodi ba so la raté je peux m'asseoir ici hein sur la moi mouké donc vous allez m'excuser on est en direct d'accord j'arrive na ka wana skoro sandel bon association moko. Bon, étant qu'il est disciplinaire, n'a reçu l'effort. Bah, il a dérangé, il a booking à penza. Donc, nous avons choisi, n'a reçu l'effort, ma cambouane si là, ma cambouane zalaté. Donc, au moins, nous avons un problème, nous avons préféré na loba. Na lobi na nga esili na ngo. Donc, so yo tika na kamotema langa, wana yo na nzambe menga déjà ya sisaki. Donc, nous avons l'effort. Et là, on a exalté. On a banni, on a Marambo, ça retourne à comédien. Par exemple, on est sous producteur, soit président, obligé d'être sous actrice qui n'ont avant de rôle, il faut n'abîmer. En tout cas, soit artiste, on a une requête à bon, une association à Bino, réaction à Bino Rosani. Bon, on a évité ce macamones à la caca. On a évité. Le bas peut-être un bateau, bazoko tassi, kanda, kokomitika. Mais nous avons bateau déjà basé dans Balion, nous avons basé dans Banzonzing. Nous avons le baba sepela na balingana. Donc bon. Début baptême les salariés, il faut les cas toujours pas. Au moni biso to bandé musala o to abana mitie. To bandé on to abana mitie to kol na musala o. Vous comprenez? Donc eza to biso to botem d'artiste. Ah d'abord ngale na okola na daki muta okanga basuki makasi. Donc eza nango et là on met nazara sukunate na tikela baleki ne bayebi makamba suki na sala suki makasi donc na bota mi artiste comprendre na bota ma penza artiste donc tina kota makambo wana tine na evoluer makambo nanga ya na association que no ya gabi on doit na comité na tala ku président bo so producteur bo ya zo obligé ngai hein producteur on obligé ko boyebi on a bien boké ko gagner producteur boké ko porter plainte boké ko sanctionner bon c'est parce que eza carrière ya moi na bino bani musala sika ya leki na bino ndeko ke bet na péril pour na bon réagir comment to ko pekisa ndé mutu o aina kama message wana to ko pekisa ndeye en tant que mekango te ko sala ngote parce que ngamoni naza awana productrice omoni marele naza productrice mutu tout bijou la reine tout le monde moi na bongo to ko benda ye non kolinga te boya biso moto bimisi est-ce que ça veut possible na bino modimisa parce que msu boya ko approcher bino ya gabi comment na musika en tout cas la bona makate ya lingala kuna sanga sonde nini ne bona na kwena nga msu banga bino pa po ande boye bana deja bon wana mibomi po asala kombo na ye makasa bima mala moko il faut ya pembeni a jouer na bateau bayebana biso to jouaki na baye bakata le to bakata baza déjà na bakombo to yaki ko to approcher ki bango batinga tableau moko na bakata na sepela ki makasi directement na bimi ce que approcher mutu oye ko sala pembe na mutu oya yebana na ko fula yo yeba ki obima mbala moko umela te vous comprenez dans les ala bongo alors na bato ba loba ke bozali na ba comité ba association mususu et marché na route bondimi wa ngitambo bosali ya bino au marché bo bisa baoni. Bon, baya na bango na femme artiste baya eza blagité c'est du sérieux baya na bango batika ba sosa wa mike baya awa nde makambo on association so zala kotika lia association bomoko wana toza
bon moko wana eza ya biso so tozali wana eza normal mais oyo eza ya bafemme ya basi donc totelemi merci je vous promets qu'on sera avec elle tosolana Gabi pour solo solana Gabi a tellement bien mais lolo on appelle beaucoup on dit na pas déranger papa stress bon ça me appelle pouvoir voilà merci beaucoup on va continuer d'accord alors voilà comprenez que nous sommes ensemble avec nos mamans avec nos artistes emblème na biso baka ba figure emblématique comme ça là on est ba maman Léa ba Léa pour les autres on appelle la maman encore plus petite chose comme ça là maman bolingo ba mwana ba maman na biso ti ba ngona nde ba biso posa musala oyo o dia na mono simini uniforme to la tele 15 ba peine impliqué hein ah ouais mbalembe telemi o basi batongaka te biso mbale totonga bato babangela bino seconde mingi par rapport bon bazela kaka mama mingi esimba te biso tobi esimba mbalo bende fe simba mbalo ekosimba ife simba na but nini vous expliquez bien votre bato la biso parce que aime so zaki aime so za na kati pena bato ba noyau comprenez bato ba noyau ya makambo yango eza objectif vraiment vous allez vous besoin de revendiquer bato vous avez qui salut vous avez qui bani donc eza elo ni sensible en fait moi le bando siko eza te to sangani nani le reste boye bango après ouais ko sangani wana serle andaya na falon bito dito za ba comédienne nga sala la groupe sonzo yo sala na groupe muziki mais to yo kana kate pona banzonzi memba bengi biso mbale to sala na bida leo za wana na oyate na ndimi pe na zanga na mbongo kuna association so bokute na kawana bo sandeni bo bakana ne pesa nango to ko sala effort photo yo kana ka to za obligé foyer ko yo kana loko to sanga to ko ma mutu moko to za obligé photo yo kana problème na batute mutongo na problème na legal bakana problème na ngasa problème na mutute ndalinga na ngapi ba problème te na problème na mutute na ngapi ba problème te mais ceux qui ont bato bazamba problème entre to resal effort ba yo kana to business biso na kawo ke no ya boy ngana esatana pembeni ba ngomba to chaba pembeni parce que tous ont besoin évolution tous ont besoin bato bazonga sabito simate et voilà quoi. Il y aura quoi pour organiser la conférence, pour organiser la production conférence, je crois que les 15. Il y a un moment où les gens à Bilambo les 15 jours à conférence. Première conférence de presse, il y a maman et les 15 jours. Il y aura aussi une initiative, genre tout le monde artiste comme le moment là quand le moment Petro, que balina mobalaté, et le moment après que nous sommes à table quel bala ba ou mais raté. Bon, on a un conseil particulier en dehors, il y a ma misala moment on peut ça ou pas. On peut ça un peu ba conseil, exemple même bala ça comme nous avons obligé à balater. Et on peut se boire les bala, on obligé na makasti ya bala. Eh bala gâté. Comme c'est moi boya na ependa libala. Bon quand il na makasti beaucoup de nanda kwa libala hein. Oui, les bateaux basés sur fanatique à ma balle, pas à ma base au bala. Ngai vraiment faut libala. Abali naye. Ngai bena au bala nangati na fandi nanga. Bateau basés na bango ya ndengwa. D'autres fois c'est bon na makasité. Mais conseil kala muto bandeni ya otam sa vie naye. Photo finga makate, photo finga maramingi. To bachola kabiso ba finga kabiso. To bandiko sunga na po makambo na zonga la biso te. Bateau ba na génération na sima na bino hein. Bon ba yemo mke comprenez pardon. Ba ba na sima na bino nde to le ba mo mke ke ba tenga misi mususu mo musana na bino ba conseil nyoko ba no pesa ba ngono po avant ba kota ba nazana na conseil opesa bango te ko la plupart au 20 opesa ko mingi ba yo kana bango te donc so na conseil ko pesa nti bango na lo ba yo ba petit na ngona zana bango bien so mi atengami na bilukiye petit na ngana 20 na pesa conseil entre nous donc na opesa un conseil na bilili boete pour la boy baba ko manquer un respect donc on a moni que moi na za respect za bien mais na moni linga bunga na zomisi na nzana bengie leki nanga si leki nanga yaka oteye pe ayoki na ye bon si ba yo kana bango te pasa bango donc ya wana faux esprit na tanga kala bato kala biso ko ma bato kala ti on est nini bato kala basila succès et ça on est lengue biso si la rate biso bemba nyoka babenga biso ka bato kala mais to si la succès te parce que ba sondage mo yo sala pe mo banjonzi trop non banjonzi trop parce que parce que sondage ya njonzi na award si je le bon bien non bon c'est pas tout le monde comme muto yo yebi écoute to tout nanga ngana yebi te yo yebi te to bete sonne point ba bino si yo te kuna na nini wana est-ce que o maka za wana
T'es un métier. Et si, Tokati. Alléluia. Voilà, fils Makala, le bourgeois gentil homme. 3 fois de Bundes, pardon. Je salue également René Kabassele. René Kabassele, elle est en Naïo. René Kabassele de Bruxelles. RK, yanga moko ya motema macha mume, nos petits frères propres. Les gars ya naïla au fort. Voilà, maman la Soraya. On est ensemble, non, qui t'a calamité, donc voilà. Bon, c'est belé bolanda biso tout ça qui n'a artiste comédien bon on quand même initiative bon on quand même objectif bazan c'est quelque chose à applaudir on a talent mais comment on a rien à comprendre que non maman la moisala il y a vraiment du sérieux comment on a qui na tombe ba arranger telle chose ba ça la likambo boy ba dénoncer c'est une dénoncer c'est tout ce que et là on doit mettre 40 à kala na ba journée ba marche ba défilé le 8 mars ya ba femme comédienne bazala kate Zaki peut-être parce que voilà qui unité et qui peut-être parce que bah yeba qui na bango te mais na minto loko ba telemi toi na choité to tika pima maroima ima to pesa bango chance to yebi quand même ba savoir faire na bango ba maman ya ndaku ba mère de famille ba tanga ba donc ba capacité à basi mion sonner to monaka hein à la place to que normalement ba mi pandi to ça ba faire na place mo quoi je vous aime beaucoup et ça qui a bino falom bito de la Cyprien na compte ya plein des acteurs na compte ça qui bino lelo ba femme actrice comédienne donc voilà je vous aime beaucoup je salue tout le monde oh vous ça ranga confiance bino merci beaucoup na bato oh benga ka falom bito ya mbela biso telle personne ya mbela biso muntu boye voilà na baki so botine ngate non c'est la fils Makala le bourgeois gentil homme très fort de Bundes je vois Sandra Bill KPG ma chérie Glorfi moi cas depuis les États-Unis je vois également voilà René Kabassele de Bruxelles il s'appelle je te salue pour l'équipe Bélé Bandeko. Tonton Mao Marodi depuis les États-Unis, je vous aime beaucoup. Vous avez toujours branché, vous avez toujours connecté. En tout cas, on a Sika. Yo, écoutez, nous s'abonner directement dans la nouvelle tendance parce que ma rambasso les a. S'abonner sur nos comptes dans la planète Bacteur. En tout cas, il faut s'abonner d'abord dans la nouvelle tendance. Et puis, au compte dans la planète Bacteur sans problème. Je vous aime beaucoup. Allez, bisous.